Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na Salam na ba tali pe balandine sur réflexion na mokili mobimba. Et salam na papa na biso lumière. Je te salue. Et na pamboli nzambe na bolingo pe bolamu na ye oyo azosala biso à chaque fois. Et zangai konabino sœur nabino on a ko répondre na mutuna oya semaine nous allons na kati ya émission na biso. Semeki oyo abimi bi azwize na mobile ya semeki na ye. En tout cas, pour nga, il faut abota. Pourquoi? Parce que tangu ye abandai kokende epa ya mobali wana bina ndako asemeki na ye conscience na ye yebi très bien que wana aza mobali asemeki na ye et semeki na ye wana bazalaka très bien. Et maintenant azwi zemi ya semeki na ye to ya mobali pardon ya semeki na ye akolongolango mpo nani en plus aza pe na problème ya mabota. Pourquoi kolongolango? Tu vois, bato basalaka makambo ntango azosala azoyiba te conséquence ya likambo wana ekozala ndenge nini. Ye azomona kaka basentiment wana bolingo wana oyo azopesa kuna mais aza na mobali na ye. Vous voyez? Alors sikoyo ekomi ke zemi alongola akolongola ngo pourquoi? Baza ba responsable baza ba mikolo baza ba adulte baza ba responsable ba art o bango basali bayebi yango très bien. Akolongola ngo te eloko ezali ko luka yango wana parce que soki azali na posa kobota na mbali mususu ou bien eloko azali na problème mabota aluka mbali mususu alinga kozwa pa mbali mususu emena ye amonika ke semeki wana nde mutu azabi osa lokola mbanda na ye. En tout cas, ils ont vraiment passé. Ils ont vraiment passé, mais ça arrive. Ils ont makambo tozo monango lelo et tozo kamongo les sous-soutés et zo lekela biso les sous-soutés. Pourquoi? Parce que bato ba préférende ko sala mabe na place ba sala bolam. Mais tango to sala kamabe to sala ngo ka pona biso moko. Donc tu vends la conscience na yo ozoi bakinga na zo sala mabe pa ya moto mais tu continues ya ko sala ngo kaka ozo sala ngo pona yo moko pona pardon pona mutu wana te ozo sala ngo nde pona yo moko. Pourquoi? Parce que mabe wana ekolanda tu na 4e génération pardon. Et quand tu fais du bien là ozo sala ngo pe kaka pona yo moko ozo sala ngo pona mutu te ozo sala ngo pe pona yo moko et bien wana pe ko kita tu na 4e génération. Donc, avant tout ça, il faut réfléchir ce qui pendant combien de temps que likambo ngana zo sala et ko futa nini lobby conséquence nango et kozala nini ya zaditi baza mikolo bango bali baza bana mikete otokolo baki alongolango po eyena libaku non
ayebaki makambo azosala aza mwasi deja na kati ya ndako ya libala eye mpe aza mobali na kati ya ndako ya libala me baponi bapréféré ou bien basala na bango likambo wana na place basala malamu donc bapoignarde mutu echoc wana biso nyonso toyebi ndenge esalaka donc eza vraiment passe mais choix eza te mai se esopani mwaya lokota su mai wana azongisa yango eza te alongola te akomi daya na dette morale ayebi ke ndenge eza wana nasala likambo moko boye nazwa mwana oyo na nzela boye ata longoli etikali wana eza kashe ke abotaki ou bien azwaka zemi na mobali ya intel donc aza daya na dette morale. En tout cas nga na réflexion na nga lokola basadi ya likambo oyo ekomi na niveau wana eza susu te alongola abota po alukaki yango donc wana eza lokola nzambe abimisi bango kuanga o bango balie na se ya mai makasi mati donc mpo na nga na réflexion na nga voilà abota vraiment abota donc bye.